ba ndeko na biso o bazolanda biso na musika tolobaki na biso bien que to la biso émission oyo le la leadership ya GFB donc groupe Fleet CBFC Bumbu uta groupe na biso e banda kino lelo nde tozali boye tobaki toyambela bino oyo ezalaki bakambi oyo bazali kokamba kuna na kati ya groupe Fleet donc na yango wana toza na bandeko na biso bapapa na biso bango bazwi ndakisa ya kokamba pena ebolo oyo uta e bandaki donc na droite na koto toza na président Baudouin Makiese Matadi oyo azali administrateur ya groupe Fleet CBFC Bumbu et puis na gauche na koto toza na notre vice-président Adi Danzuzu ye azali pe ko landa na sima ya président biso Baudouin kuna pe tozali na vice-président Dode Mawete donc ye pe azali na ligne bazali kokamba groupe Fleet CBFC Bumbu uta e bandaki kino lelo tozali na bango sans plus tarder tozoleka na mituna o epesa meleki biso kotuna na administration na biso ya groupe Fleet CBFC Bumbu na ndenge bazali kotambusa groupe donc ya liboso tolingai koyeba nanu ya liboso na président Baudouin apesa biso moi bref malobela biso sur groupe Fleet CBFC Bumbu donc moi historique ya mokie na moi tango mokie ya GFB ndenge ya akuta groupe kino lelo to pesho maloba présent. Merci. Na pesi bandeko. Bonjour. Merci na motuna pona kolobela bref historique ya groupe na biso. Groupe Fleet CBFC Bumbu est créé en 1986. 1986 nde lisanga oyo ebaki kobandisama. Bongo ebandisama ki kaka na ba jeune na kati église locale ya CBFC Bumbu à l'époque tozo sambela na Luvambani tozaki nanu wana bongo ba jeune ya CBFC Bumbu basanganaki amona ke non ekozala malamu mingi tozala pe na groupe Fleet bongo tobandaki na musique oyo tobengaka sans note et après lisanga ya komona ke non lokola communauté na biso efandisami na musique oyo eza ya partition mona ke tokota na musique classique toza kobanda na musique oyo eza tonique solfa yango tosala kino lelo bongo lisanga ekambamaki papa na biso nsamuki akala ye nde azalaki mobandisi etanke président voilà un peu on a koloba lisanga ebanisamaki na 1986 kino lelo lisanga ezali kovivre. Merci. Bon, merci président Baudouin na yano na yo pena ya malamu tosimbi ke groupe e banda na 1986 wana ton église ezalaki na Luvambani kuna na Bumbu et puis tonga toyeba président Baudouin année nini yo o intégraki na groupe Fleet CBFC Bumbu et puis tango yo kotaki na kati na groupe ozalaki déjà chrétien ou pas ou ozalaki un païen na nzela boye oki sango ya Fleet oye kokota to ezalaki ndenge. Merci pona motuna nga na Fleet na 1989 nene yeko banda Fleet nazalaki chrétien ya CBFCT naza na famille Kimbangis mais papa nanga mon défunt papa il fut membre ya CBFC yazaki na CBFC Makala mais lokola mama aza Kimbangise toyebi nde ezalaka kaka na bandolanda mama na Kimbangisi donc na ndosamba na Kimbangisi et après kosanganaka nde tozosakana na bakartier omoni baninga sentiment wana lokola ekiri tozalaki na yango bango nyonso bazalaki baflitiste bandeko Guy notre vice-président aza wana frère Adida na basentiment wana kolanda bango malembe nde epesa nga sentiment ya kozala kokoma pe flitiste bon koloba kozala mokliso en tout cas te fausse la vérité j'étais Kimbangise et puis matango wana kokendeka ozokende église sentiment ozoyeba na ote donc naende kokoma chrétien na kati na groupe Fleet ya Bumbu nde na yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ngai donc naza na famille Kimbangise mais famille CBFC aussi parce que tikana biso mwa muke
koko na ngai oyo batombola kombo na ngai Matadi azalaki passer ya CBFC soki na village na biso na secteur ya Kivulu na village ya Salumbanda okuta église ya CBFC eza kuna mon défunt koko azalaki pasteur titulaire ya église wana et puis obosana te mama aboti mama na nga magi bango ba mama bazalaki mbangisa mais koko na nga na boti mama na nga ye pa azalaki protestant. Voilà un peu on a koloba yango. Merci mingi président to landi yo pena na ndenge moko ya esingeli et puis toyingi koyeba président po tomoni ke osali déjà 30 ans na bokonzi buta ozwa kiti ya bokonzi ya GFB na groupe Fritboom toyingi toyeba ntango yo komaka président est-ce que na groupe bamikolo bazalaki te soit bozalaki kaka bagénération na bino moko to ezalaki ndenge nini mpona bandima yo oyo otambusa groupe oyo uta 1992 kino lelo na 2022 oyo bamikolo bazalaki te na kati na groupe ou soit bozalaki kaka bagénération na bino moko to ezalaki ndenge nini? Merci. Abandela président Bodo toyingi koyeba po tomoni ye osali 30 ans de pouvoir donc bandozwa kiti ya GFB kino lelo toyingi toyeba ntango oyo ozalaka élu na groupe Flit CBFC Boom donc na groupe wana bamikolo bazalaki te to bozalaki kaka bagénération na bino moko na bino wana yango esalaki batombola yo na kiti ya bokonzi to bamikolo mpe bazalaki wana koyebisa biso soki ezalaki ndenge nini? Merci. Ngaler na ye groupe Flit d'ailleurs nakuta ba mikolo a majorité génération na biso effectivement bazalaki belé mais ba mikolo pe bazalaki ndakisa anga nakuta ba ya Moïse ba Pakalowi kuta ba papa Constant donc la papine donné déjà azwi nini bandeko mbuku azalaki mikolo ba mikolo bazalaki vraiment na kati ya groupe mais génération na biso pe zalaki belé na se na biso pe o bakoza baleki bazalaki mais mikolo balaki voilà un peu ya na groupe c'est pas normal. Tulinga koyeba lisusu na parcours na yo avant que okoma président ozalaki déjà na kati na commission na kati ya groupe to ozalaki no kaka membre simple na groupe ekomi na temps ya élection na année wana batomboli yo oya na kati na bato bapostulaki na élection to ozalaki déjà na commission ozalaki déjà kosala mwa tâche moko bandaki koexécuter na kati na groupe? Merci ndeko mpona motuna. C'est vrai nde nauta oloba na mwa introduction par rapport ya historique kala na ye nakuti papa Nsamu président mais papa Nsamu apesaki nga confiance ya kozala lokola intendant mais naloba eloko mona ponga mwa parenthèse moko wana papa Nsamu azalaki président na biso mais azalaki kobeta Flit te même kosala comité na kati ya groupe mambo wana pena ya ndotaka mingi secrétariat donc ezalaki mwa passe mais en bref par rapport à question na yo na zalaki pe nasalaki na bakomi na deux commissions nazalaki tant que nasalaki na commission intendance et puis nayaki kokoma disciplinaire nazalaki disciplinaire adjoint et à un moment l'air ndeko Moïse asali mwa mouvement moke nakomaki disciplinaire titulaire avant nakoma présent donc nazalaki intendant et puis nasalaki na poste ya disciplinaire voilà baposte nga nasali na kati ya groupe yango. Merci président Baudouin. Tonga koyeba lisusu na mandat na yo tomoni yo au travail na deux vice-présidents. To tonga toyeba apport ya ba vice-président. Soki ezalaki nini na mandat na yo. Wana mutuna to balula ngo koto pa ba vice-président. La vice-président toyeba pena apport na bino ezalaki nini pemeni ya président Baudouin na mandat na ya asali ko banda na 1992 kino lelo to komi na 2022. Toyeba apport na bino na vice-président swana ezalaki nini? Merci na vice Adida. Merci pas modérateur. Apport na na vice-président parce que na rien vraiment vice-président chargé de l'administration. Donc na balé quoi simé mingi na présidence côté administration. De moment c'était le président administration ici maye na maboko na nga. Donc tâche ya vice-président na nga ya pena côté mingi
administration de ma part. Ah, merci pour notre président. Et puis aux alaki vice-président chargé d'administration. Donc merci pour na yano na yo tozion. To éviter kuna na vice-président sous na pas ya ndeko na biso Dodé Mawete. Donc à part na yo pesa yaki nini na mandat ya président Baudouin. Donc bandeko baza na posa bayeba ce que apport na ezalaki. Ok, merci. Apport nanga vraiment ezalaki mingi du côté technique parce que nazalaki vice-président. Mais la cahier de charge na biso ngana nazalaki chargé à commission technique et sur tous les plans où bandai ko passer la technique ou la formation ba nini nyonso na bandeko to travailler na bango na technique nde ngai nde nazalaki chargé na et malgré ça pe ba port monsieur ezalaki tant que ye azalaki mokambi na biso bandako zape na mo bata mususa des fois que moi voyage moi déplacement mais toza wana tozo couvrir parce que même que soka zate mais au esengi que tu intervenir to couvrir tant que ba o tozalaki ba vice na donc na pousser ba porte bana reporter ya moi. Ah, merci na vice président. Tozongi pas président na tongi ba président na mandat na yo sali. Ti lelo toza to éviter est-ce qu'il y a ba souvenir ezali ils ont marqué règne pendant ces 30 ans au DJ groupe. Merci modérateur. Ma souvenir est belé. Ma souvenir est belé. Sur tali groupe oyo, papa modérateur. Vraiment, il y a des difficultés ma casse. Tane bisayo. Ngala na groupe fit. Ndeko tunaki keswa liboso génération ezalaki vraiment génération moko ezalaki ya pasi ya makasi aneni. Donc, c'est 100%, donc on a peut-être 80% d'ailleurs ba païen. Et ba pena nzambe te. Ba ko élire nga président. Ezaki facilité. Ezaki facilité. Pour na rosal effort ya comme il s'appelle na groupe fait dans la groupe mon chrétien. Donc naza ba souvenir rebelle parce que nga moko personnellement nga moko on a vivre na vie nanga et ça grâce à groupe flit bandeko bazana baza ba témoin na kati ya groupe bayebi betapi nini ya paso to leka nango mais nzamba sala biso grâce nzamba sala biso grâce banda to banda groupe flit oyo mukolo moko te groupe flit na biso te mako groupe flit c'est ki ndinge kufi te ekufa te na ba difficulté na ba problème donc tokenda nango til le groupe ezali ko hésiter vraiment weza ba souvenir à malamu nzamba sa pona biso et puis ba génération ebimi nzamba zo batela toujours na règne na biso to présenter même des anniversaires na règne na biso to sali même concert na Congo central na règne na biso to za na ba instrument oeza ba produit ya biso moko na kati ya lisanga. Donc on a ba souvenir bien et belé. Donc celui toza lelo biso ba autre mo tele maliboso, opportunité to même na église. Grâce à Flit. Grâce à Flit. Vraiment ba souvenir est belé papa modérateur, nous na lo bezate. Donc ils sont bien le ba souvenir na lo belé. Vraiment mon kena ko lo bakaya mwana. Merci président Baudouin. Et puis bandeko bazali ko landa biso bo raté na ko s'abonner na chaîne na biso ezali GFB TV sur YouTube soko beti yango o komona biso et puis émission na biso kozala déjà diffusée à partir ya lelo na 15h tozala wana to s'abonner puis tozanga te ko activer cloche ya notification et kozala pena esengo malamu wana tozali kokoba toujours na kosola na bandeko na biso bazalaki o bazaba kambi ya groupe Flit CBFC boom. Donc président Baudouin to yeba lisusu na mandat na bino bo travailler na deux vice-présidents mais to mona na disciplinaire otikala nommé mututé disciplinaire ezalaka na kati ya administration to ebite po ani eloko wana ko to mona na ba groupe monsieur ezalaka disciplinaire azali président pas ko s'attacher na batache ya mais na groupe na biso na GFB to monika ke disciplinaire ezalaka na administration to ebite po ani esalaki bongo. Merci. On a raison tout na motuna wana c'est vrai na règne ya biso ngana ba collaborateur na ngai to pensaka te vraiment ko nommé disciplinaire par rapport ya ba ankini mususu na kati ya groupe
na yebi bisa on avant comme président à la disciplinaire. Je sais mambo et les cas étant que disciplinaire. Na yebi so po ani to boye loko wana. Oyebi lelo disciplinaire na kati ya groupe. Soki attente bien zate na mokambi et créer ba désordre. To viva yango. Aso sa mi na kati ya groupe disciplinaire ayemba moko abi yo ni aza boye na suspendre sans qu'il ait pas président. Or un disciplinaire aza wana pona o mettre la discipline na kati ya groupe. Nta sali mabe abendi à côté te so ayo kite a pesi rapport na présidence. Président d'aza droit au sanctionner mutu. Mais oyo disciplinaire a sanctionné qui mutu peut-être président yebi yango te. So le big que non mutu ana zonga za ko ba faut pe bo konzina. Alors pour éviter so wana ba collaborateur doit assumer discipline biso mona kati ya groupe. Si y a un problème to jouer yango. So que sengi sanction to sanctionner. Le ezaka politique o biso to metaki na mandat na biso. Donc to boya ki kokoti sama makambo pour éviter ba désordre. Voilà un peu raison à ko presa place wana. Merci président. Na de place wana soki ba vice président ya ko ba Césali na tina ndenge bo confia ki discipline wana ezalaka na administration na bino mo likolo. Na peut soki ya ko ba Césali to bakisa ko esunga bandeko bazali kolanda biso. Merci modérateur, tozo bakisa moke. Parce que président Sobodo ya numérique ko pointer. Donc le qu'on a to abonner to tegano lokola entre parenthèses. Parce que dans mon avis que non, quand tu as mettre en place la discipline, et créer qui sont moins problème. Autant on te vend qui les trois présidents, pour moi que non. Ils sont dans la carte de la présidence. Toi assumer problème de la discipline. Parce que cause ils sont moins problème belé, notre compréhension entre la discipline, la disciplinaire et le côté présidence. Et on voit qui, tu sais que non, ils sont président, toi assumer problème il y a disciplinaire. Merci président. Mais des sous vice de ceux qui ont bakse aux analyses sous pour to mécanisme pour avancer. OK, merci. Bon, na nyoso wana kaka ezalaki ba stratégie moko to salaki pour éviter moi ba dérapage moko ko salema entre disciplinaire na président. Parce que un disciplinaire quand on a que c'est comme si qui a commis à la tête. Or un disciplinaire avant sa décision, il faut collaborer. Na bato ba nommé bien na kati ya comité. Mais disciplinaire au monde a likambo boeza likambo même que ya ko sala blâme mais à opinir mbala moko. Mais or du côté président c'est au-delà que non, il y a des problèmes moko que to ko pesa na no blâme soit to conseiller ndeko. Mais au monde que disciplinaire à réagir mbala moko. Alors to comment on a fait que so muno ko biki bo ba foué yango eza lokola ke obebi sipe ki autorité na yepo na confiance na bo pesi bo. To meka ko tala et vis-à-vis pe le comportement ba membre autres qui na bango ndeki yaki komona que non c'est mieux que éthique à la kaka et pas na biso moko na présidence. Alors biso moko pe to gérer qui yango je crois qu'en tout cas to tambole pe malamu quand même. Merci Bena to soutenir no moko ya malamu ainsi que bandeko bazolanda biso ba comprendre pena malamu place wana. Depuis to lingo eba na administration na bino à part nini ezalaki ya ba successeur na bino donc bato bino bo remplacer ki na kiti ya bokonzi et puis na mandat mende botambola ya port na bango pene ezalaki nini na mandat na bino surtout mandat ya liboso to bozaki mandat ya liboso port na bango ezalaki nini. Merci par modérateur. Peut-être un mot romona epe étant que mokambi akambaki biso awebisa yo tozalaki na ba difficulté makasi mais lokolo lobi ya port c'est aloba papa nyonso oyo abokoli mwana na ye ntango mwana azobima alinga te mwana akende ata bazalaki na balanki na kati ya ndako alinga te place mwana akende mwana abebisi te naoyebi so là vraiment na za d'accord na ba prédécesseur na biso parce que ngai personnellement même bandeko bazana bayebi omona mokambi oyo azali mokambi noyo ko mokambi aye azobendo matoi abendi yo pena matoi abike no fosa musa malamu mutamonela yo te respecter mibeko nde mambo ezala le apport na mwanza qui vraiment ya malamu papa nsamu papa gwetila ba soutenir biso na tanyoso biso to sala kibokonti même itile lo batika biso te si y a un problème ba prochaka biso ba pesa ba conseil le apport na bango vraiment ezaki eza ya malamu tika na lo beza vraiment ya malamu donc ba contribution na bango ti lo ezali
Le côté on a vraiment coup de chapeau. Merci. Merci bien président. Président Tongen tout ce que na 30 ans au Sali. Où tous les groupes pendant 1990 qui nous le en 2022. Pendant ces 30 ans là, est-ce que dans groupe il y avait pas moto qui a place na yo, alors capable que yo politique présidence y pas à jouer groupe à combi groupe pendant quelques années. To ezalaki na bato bazalaki wana groupe ezalaki na ba mouvement moko ya bien te kokita komata to ezalaki nini to baponaki yo kaka ndozala wana. Merci pas modérateur koloba ki soki bato bazalaki te non wana vraiment yango te ba responsable ba ko zape ba président na kati ya groupe fit balaki bazali tozalaki na bango toza na bango eza likambo ya confiance likambo ya unité kozala bomoko yango nde esalaki no bandeko bapesanga toujours confiance tozalaki na baensemble oyo koya nga bandaki kosimpose te kanga mna ozala président bacolaborateur azalaki na bango epuis groupe nde bandeko ozongiselanga confiance ke non inutile mokambi continue ezalaki na makasi na nga moko te kobake no bato bazalaki te bazalaki mais amour wana nde bazalaki nango envers ngai bapesai ngai confiance wana ngai mpe nazongisai confiance mpa na bango komikitisa aussi etant ke bapère yango esalaki no bapesanga confiance wana azala toujours na mandat mais en tout cas toza na bato baza capable ezali mpe na bato baza capable oyo mpe baleki ngai bakoki mpe koleka ngai bazali na bacapacité ya kodirige groupe oyo bazalaki ezalaka juste confiance oyo balingai kopesa mpa na ngai. Merci. Donc, en tout cas pena coup de chapeau na bandeko bapesaki yo confiance wana ya kosimba groupe na temps wana kino toko malolo peu importe les difficultés eyaki mais osimba groupe. Président Bodo tulingai mpe koyeba na mandat na bino botravailler na deux vice-président na biso batravaillaki na yo toyebi te badifficulté nini bwana okutana nango pendant votre mandat na badifficulté eyaki ekoti bino mwa na faillite moko etomboli bino donc badifficulté wana toza mposa toyebi ezalaki nini. Merci pas modérateur. Maintenant c'est pas na question na répondre de moke doyen na biso aza wana ako répondre bako répondre mais na biso ba difficulté ezalaki mo ebele et surtout côté finance difficulté ezalaki ebele et puis aux afritistes oyebi ke bato bando obenga biso kaka bapayen so oza afritiste wamonaka lokola ke non moto wana wabongo ya motema te. Or non, ce sont des difficultés. Parents soit à moi ndako amoni ke non mono mobulu yo faut que ndeka na fleet do ya malamu ba okende côté mususu o bazaka neti nde babwakela biso donc eza vraiment ba difficulté est-ce que mutande ko nazwa ekomisa normal akoma pena mo Kristo vraiment là ba difficulté mais il y a pas mingi place wana te doyen za wana merci to c'est la même mingi na papa dode ba me apeko loba ba intervenir place wana exactement c'est mon makasi mi tout péché maloba merci papa la modérateur donc la difficulté de kutana nango yaki pena délai donc il y a les personnes na prélever na nous na rotala tango wana ba mona groupe fit na bumbu donc il y a groupe moko lokola yaki ya ba voyou on considère biso comme ba voyou donc si qui au moins batindi biso mwana c'est que mwana ba lembie na ndako batindi biso ye na groupe donc tu es capable de photo mwana wana photo préparer bien azonga mutu donc ba difficulté to lay yango wana à part ça tu es na problème de finance pour tala réaliser ngo bato bali sans bongo ça rappelle moi passé le financement pe ba non peut pas de fille to na mike de sala te mais par la grâce de Dieu na ba papa ba no so na biso bon en tout cas ba yo meka ko soulever isana na biso. Merci Bena vice de DP ya ko baksa soki ezali to yoka yo. OK, merci papa OP na ko ajouter na cadre ya ba difficulté toujours bon à l'époque tout le ba groupe to laki vraiment mal réputé les flûtistes. Bon difficulté dans le pays wana difficulté monsieur d'aller parce que bon
na ntango wana mpe toyebaki mpenza nanu mpe nzambe te na ndenge oyo toyebi nzambe lelo oyo tozali. Alors ezalaki groupe moko oyo babandaki kobenga biso do motu nyonso akobenga na kombo oyo alingi. Epuis kombo wana bakombo moko ezali ke ntango motu ayoki babengi yo donki motu wana abangi mbala moko abi lisanga wana eza lisango nga na koko kotinda mwana te. Parce bamisu babenga biso bavoyou, bavagabond, bafumeur de chanvre, donc tout wana. Ezalaki l'une des difficultés pe que soki tokoka kosupporter yango te tokoka mpe kotika mpe koabandonne mosala mpe lisanga mpe sa nini ekufi. Mais na mwa bamoko tokoma deja kocomprendre tondimaki kaka bakombo nyonso wana kofingama nyonso wana mpe tondimaki yango e na lisungi ya nzambe nde lelo mpe eboti mbuma oyo bakombo wana tuka eyokamaka mpe lisu te eyokanaka lisu te parce kaka bato ya mobulu bango babandaki kotindela biso e lelo mpe kaka bato ya mobulu yango wana lelo oyo bakomi baoyo batie sérieux na vie chrétienne mpe bakomi mpe koteya mpe lisusu baninga na bango mosusu. Permettez pour la place wana na ba difficulté wana toujours nakanisi ezalaki na ndeko moko boye ndeko ya le péril malgré lelo tosanganaka ne lisusu te alongwa na ye na CBFC bazalaki bayaya oyo mpe bayebaki ke na ntango wana ndenge tozalaki ti tozoya mais mokolo mosusu je crois ba 5 ans après yaya leka wana azoloba nanga abi abi dode oyebi ntango natalaka bino nazotala bamakiese badida bino nyonso oyo donc nakibo mutu boye nandimaka te mais nakibo nzambe nde nandimaka ke wi nzambe aza capable ya kochange bato parce lolengo toyebelaka bino ntango wana bino te oyo tokomona lelo parce oyo bofingamaki difficulté wana elandaki me koya kotala ke lelo tokomi parmi oyo toza balider na kati ya église or ke na ntango wana tokoya kozala même na baposte wana te koyo toza nango pour le moment. Vraiment badifficulté ezalaki plan spirituel financier tout consort e na ntango wana nakanisi mpeke même ntango tobandaki tozalaki mpe na baage oyo tokomi nango boye te mayelo mpe toza nango tokoluka tokomi oluka na ntango oyo ezalaki te tozalaki bana classe et tout ça mais nzambe asungaki biso malgré badifficulté. Modérateur s'il vous plaît ayena baselo mo place wana le doyen lobina ndeko dode oyebi ke tokomi na ntango moko tokomi oboya babenga biso bana flit parce que terme ezalaki kaka so yika terme bana flit aïe et puis tokomi tokoka sauvage so oyo bana flit en tout cas faut tomona il faut tomona yo donc il faut totoka na nzela tozoso na nzela mais tokomi éviter même kombo wana bana flit donc lobaki no bandeko ya flit ou bien frère kingani ou bien sœur kingani po bana flit bandoki mpena kosone mabe mama bien eza mwana nde mwasi akomokanga na fritis donc babia yo kuna mwana na kebeba bataka bapapier na bapoche encore tozalaki aussi bachomere donc tolisi badifficulté bele yango vraiment nzambe azwa lokumu nzambe abolingo vraiment papa ne ovandisi biso bote na so baquestion donc tozopesaka grâce epa nzambe donc nzambe ana vraiment azwa lokumu. Merci penani na landi vice malamu na ntango alobi ezalaki na bato bazala komela badiamba bato bamasanga na kati na groupe tete bastratégie nini bozalaki nango mpona komaintenir groupe vi bato yango bakoma bato lelo na ntango wana bato bazalaki na kati ya groupe ya fait de personnes banomela badiamba bato loyenge nde babengaka biso bafritiste bazala bato loyenge donc eloko nini esalaki bastratégie nini bozalaki nango mpo boassume responsabilité ya groupe mpe bato wana bazonga na linie donc bakoma bachrétien lelo oyo église mpe ebanda kotalela bango mpe na baka mosusu esengi bango na kati ya église toyebi te bastratégie nini okolimbola biso na mokuse mpena toyeba oyo ezalaki na reine na bino wana. Kaka modérateur olimbisanga parce que na mokuse nazala pena na mokuse leo ozozongisanga babiloko wana nde papa doda oti oloba vraiment nzambe aka bolingo naye solo omone abi bafumeur de chambre effectivement babi lilala moko epolisa malala nyonso ngamo nakoyebi biso nakozala témoin j'étais surpris tondo sa production na matanga moko na ngambo ya makala j'espère na babala kitako en pleine matanga toyeto banda production na okeluka titulaire na ngai azalaki discipliné à l'époque na eluka yibu neta boye yaza na point moko boye dongi aobendana nzamba bolingo mais par rapport à la stratégie
vraiment avec votre autorisation tikana pesa mbote pa ya pasteur Jacques Mandita, disons révérend Jacques Mandita, na pesa na bambote parce que aza moko ya contribuer makasi na spiritualité ya GFB. Donc na biso parmi ba stratégie okoko tunanga papa nanga wana révérend Jacques Mandita nzamba pambola ye a contribuer makasi. Contribuer makasi bongo ba stratégie zalaki premièrement biso moko nanu ba leader kaki to ibana nzamba. Là biso to sosola ki monena nzambe prochaki ndeko avec le révérend pasteur Timba Lukombo otolaki na zaki pe makasi oye kutando kitabina tina ba répétition aye pena abi etina ngai suki oyo yango te oyo bo yango te ba remarque na bando sa biso vraiment ça que non il faut tout changer bongo ba stratégie zalaki kaka comme ma groupe na ba retraite groupe flit eke ba retraite na époque na biso époque wana ba papa na biso maman ezalaki te to mema groupe na ba retraite kolala na zamba l'époque luzizilo alelo te po ba mna luzizi yaki aluzizi la so la na zamba mbule zo beto na kati ya zamba kolukelongi na nzamba donc ba stratégie ki angwana biso moko nanu na ba collaborateur kanisa ki vraiment que non musala to seza musala nzamba poto mema bato pe tozo kamba bayi banzambe po soki te makala moto etanga mana mutu na biso oui ba obalingaki nzambe to tikaki na bango tilo tozo progresser ba voyager mais ba obalingaki nzambe te lope sort na bango ezali mamso atana ba voyage sort na bango ezali donc stratégie ya kaka kuta nzambe liboso to linga suko ba benga biso ba petit chrétien te mais to linga ki biso moko to se nomaki ba petit chrétien donc ba petit chrétien donc erwana to tango vraiment yango efandisaki spiritualité na kata groupe même si lo ba génération et bino boye génération ba kipe donc on a qui vraiment donc on a aligné moko parce que Jacques après ça biso te moko to collaborer to tidia ensemble to na retraite à liboso ya ki direction divine biso nyonso to tala ka chemin moko divinité d'idée ya ngwana donc mama likam to kanga ngwana ti lelo yango to tambola kana voilà un peu merci Bena ba ndeko toza ko rappeler biso toujours tozo bana ba président na biso bo ratete na ko s'abonner na GFB TV o ezali chaîne ya groupe Fit CBFC Bumbu nyonso boko luka et bozala wana to s'abonner massivement et bozala bena malam tozo continuer toujours na ba président na biso et pour président tonga to yeba vision majeure nini botamoli nango na mandat na bino to zo bokonzi na 92 kino le to comme na 2022 donc vision majeure nini botambola nango pena pona ko simba groupe uta no na de kino le to comme na 2022 vision wana pena zaki vision nini bozaki na vision majeure pona ko maintenir groupe na biso liboso ezalaki unité yango ezalaki pena moko ya pilier na biso asi ba collaborateur nanga question tunaki limbisanga modérateur au travail ndeko moni ozobenga premier vice président de Guadida ada parmi leur groupe bandi azala donc kopesa pena que non lelo parmi ba doyen mais azondima bodwe toujours responsable donc ezaki pambate donc ça veut dire unité ezaki na kati et puis il y a mis balé to yokana to bi notre groupe ekotambola non stop au bien à l'époque ba groupe te bando kufa oh c'est quoi kuna oh des autres oh ni kuna kufi oh ni kuna kufi ba groupe eso kufa biso to ngoko na moi calvaire faut tout cela en place direction divine to mettre toujours Dieu au milieu donc pona mukuse to vision na biso ezalaki kaka toza na bomoko ata lelo biso toza ata lobi tozate ba génération egoya pona réussite à groupe toza unité bano boye kambo etali ba séparation na ba division emo ngo kota to kabuli kutuna ba camp bata côté yo na ba tondo utangambo makala division ngo kota bien loko so ekoti en tout cas za mobulu tota unité na bango na biso la to sangani ya moyi to créer le wana 16 malgré que dans ma cala je te fais une question il faut y a te expliquer tout ça donc voilà moi un peu place dans rôle par rapport à vision merci président tozoko ba toujours tenga koyeba na après mandat na bino groupe a ko se souvenir na nini toka amoni loko wana to amoni makambo moko to sale ma penser directement mandat ya président Bodona de vice président na ye ezalaki pena na motu ya mingi donc
groupe pena ko se souvenir na bino na eloko nini? Merci. Naza capable ko yanona yo. Mais la question mingi est tant que leader, ils a fait bien parce que ma collaborateur n'a pas baza. Resta qui vice d'odeur yanola so ya ko ba Césali ata doyen comme ça. Donc la président. Merci. Na ba vice na biso to yebite. Souvenir nini obotiki na groupe a organiser bino so amoni likambo wana ezo sale matali nos présidents baleki donc basalaki pena musala na bango pena ya 30 emonani pena ya solo donc ekozala nini place wana ebite président vice président. Merci papa. Merci. À souvenir autre que peut-être le groupe qui organise la biso. Vraiment tout là qui là au côté nous avons formé de essayer la formation. Commencer les cas qui administration les cas qui sur tous les plans techniques tout. En tout cas voilà qui on a pour na kosunga qui sanga na ba formation parce que bana sans formation ils allons au tiki bango karabongo omoni opener qui na motu ya formation la formation les cas qui le lata biso to zate tant moi na autres ba na comme boye pona ba président Baudouin na président dit la président Dodé donc la formation pour les gars qui sur tous les plans. Merci. On a évité vice-président de dessous ya kobakisa chez Zali na mukuse pena o meka kobakisa. Ya kobakisa na mukuse. Je crois pas na biso to batela ki eloko moko to rolo bateno il n'y a pas de succès sans successeur. Et il n'y a pas de successeur sans formation. Eloko wana nanu yango na to simba ki keno ezala na eloko moko oyo bandeko bakobanda kokanisela ka biso. Et modalité wana pe même qu'un jour tu as les sous-soutés mais so ba on peut pas aussi bango dans les locaux moko pe na oyo et ouais ba ko sunga bango parce que le premier année que tous au monde en pe déjà ils ont moni sama et puis ya mi balé bon façon pe ya ko tambola na biso ba compter je crois na ajouter ka likolo ndenge papa a dit Daouté Koloba sur le plan spirituel aussi voilà parce que encadrement est sur tous les plans. Pour que que mutupa utake pana bango na lulengo azalaki mais là comme la kata groupe a bomoli mutemba a kombe koteya et abeni de gozo que za ba souvenir au petit na kati ya. Vraiment merci pena na biyano na biso tozo ko bakaka na ba question na biso pour tout na administration oyo tambusi groupe pendant ces 30 ans. Tenga ko yeba lisusu na groupe quel serait l'avenir ya GFB après président Baudouin sur le plan financier groupe a bénéficié na ressources financières moko oh bokotika na kati na groupe donc après bino koleka ba oh bakoya ba bénéficier na ressources financières moko na part na bino et puis ba oh bakoya ba bénéficier na formation administrative et puis asuka ba bénéficier na ba matériel nini bokotika la bango na kati na groupe. Donc bande copine ya groupe baza na posa bayeba et aux alamadam soki papa modérateur effectivement na website yo oui par rapport à premièrement ngo lobby du côté finance tu sais na mandat na biso to sera ke loko moko oyo to bengaki comité de sage comité de soutien donc yango ezali ka ressources financières groupe na biso oyebi lelo même l'église batu na biso même pas église ba groupe même belé ba ko sa ma activité ba sa les camps mais ba zo contacter biso bo sala ka ndenge nini oyebi ko diriger groupe fleet na oyebi solo mo di côté finance ezaka passe mais groupe na biso ata lelo tozate pona directement na question na di côté finance ba bénéficier mambe belé tozo bongisa mo makamuso eza peut-être enclos na tobimisi yango te mais toutefois na websa bango ata lelo tozate 16 ba négliger ces cités parce que eza moko ba ressources financières oyo ezaki bato batunaka stratégie na ezaka nini mais eza nango musika te yango wana sur le plan administratif oui ba bénéficier parce que à chaque fois tous en a réunion, tous formés, tous loba. C'est les plans d'administration. Moi, je ne pense pas que le groupe n'a pas dans la difficulté.
parce que du côté administration vraiment baza nourri na za confiance l'autre biso ba président Baudouin tozate bayo bakoya bakotambusa groupe malamu parce que bazalaki da bien formé sauf kaka eloko tozo ba l'unité yango ndezala parce que négliger la l'unité moi place mambo ekotaka yango la sanini ka ye président na to sabine lo wana ko dirige groupe na 30 président autres na question batu muso bazalaki mais pour nika yo confiance unité communiquer ça yango wana kaka donc côté administration vraiment ba calé vice-président dit da grand administrateur donc secrétaire ya tongo donc biso to na ba groupe kutu donc itikana biso vérité et dans ba blo musu matière musu to sina sama colonai parce que un doyen biso to kuti déjà donc un homme azot donc volonté puis travail aux hommes donc baza pena makasi ndenga autolo bawana même sur le plan technique non aux hommes donc côté na baza calé. Et puis la dernière du côté matériel, on a tokolo ba penate parce que sur le groupe ils vivre sur le plan matériel, ils a ba bloco biso to sali na manda na biso à 2 reprises église ebi biso bensima église asombela biso sous bensima te lobelo moi muke que notre réparer moi nini mais bensima vraiment biso moto somba ngo na ba propre moyen na biso donc lelo soki tozate bisalelo ezo sala mawana groupe ba oyo eza mandat baprésident Baudouin nde baotikili biso babiloko oyo mais soki mpe wana te basurprise ezali bakokontinue kobanda kovivre yango etant ke tokufi te toza toujours bamembre de soutien ya groupe Flûte CBFC Boum. On est là pour soutenir na baactivité mpe na makambo même sur le plan matériel on est là voilà un peu na koki koloba. Merci président mais na place ya administrative bandeko bazali na posa bayeba eza déjà na bato boza koencadrer pour kotikela bango ebonga to boza koencadrer dans l'ensemble après bino baza na monopole ya kozwa ya koassumer pena responsabilité après bino na administration na bino wana pena nde botambuli pendant 70 ans donc bon encadrer bato to boza encadrer dans l'ensemble to eza ndenge nini kuna toyeba pena. Merci oyebi ke lisanga bato ebele ezalaka mwa passe ndenge vice loda utoloba balobaka succès sans successeur eza faux succès par rapport à la formation même papa na kati ya ndako aozala na bana 5 aolinga te aformaka mwana moko bana na mosusu bazala nini te donc akoforme bango nyonso mais akoyeba ke nde nazoforme bana oyo azopesa mwa bendisi moko bakoki kozala boye donc orientation ezalaka non on peut orienter mais par rapport ya nini groupe nde mta kodécider. Donc par rapport à la formation, des OP ça tu dis que non, frère X, ça va, mais surtout qu'il y a mon bétal leadership, oyo à côté tenir. Donc côté on a vraiment ba idée pour ça nango, mais c'est un groupe qui est là agir. Non si toujours comme maintenant presque na kochité déjà, toujours continuer muké. Président Baudouin tout le monde a invoqué le moment il y a CS. Tu éviter rôle ya CS na groupe malgré biso bien que ezalaki moyen financier na bino comme ressources financières na bino en cas likambu bo sangani kuna pona ko yekola nini ko ça est-ce que vous avez na rôle nango pena ezalaka nini et puis après bino na mandat na bino est-ce que CS wana eko existera toujours et ko zalana pona ko soutenir toujours groupe to après ko ke na bino CSP akei na. Merci papa modérateur. CS comité de sages, comité de soutien, cela veut dire na kata groupe to restaurant qui c'est moko premièrement biso nanu ba administrateur ngana ba collaborateur nanga et puis to pensa ki ba mikolo to na kata groupe to sangana ki to kanisa ki pe ko collaborer na bandeko ba bima libanda mboka na ba oyo pe azane mais aya supanya biso te mais tant que flitis to kanisa ki to sangana et après to motala na kata groupe soki oya koli maturité koli et c'est tout soyez tout bien na kata 16 et là qui nini comité de soutien et comité de sages ça veut dire s'il y a un problème na kata groupe même nga présent soki na gavé comité de sages wana ba kofanda ba otala ba bino likambo yo sali boete ba ko interpeller ngai que non place au sa boete et ba zapena droit que tu sa mwangu ya mona kata groupe que non en tout cas présent et simba sous-souté ba ko décider s'il vous plaît mes propositions
pour nous ça toujours ordre. Alors, s'il y a un problème du côté financier, groupe à ça bekate na mais cesse à tel on a niveau likolo, à tel on a niveau likolo. Kendenge za boye situation au bana ba kokango penate. Pourquoi ceux qui bana bâtir 5 000 francs, biso to tata 20 000 francs. Donc voilà un peu moins stratégie par rapport à cesse. Et ndongo tolo bawana eza déjà loko to insura ngo groupe andima yango tozala le biso tozate tant que ba président que c'est pour fater, c'est toujours en place. Les a toujours en place et go kufakate et go tiga parce que ngo za moko ya ba stratégie na biso. Merci. Merci bien président. Tonga koye ba pe na groupe pendant mandat na bino combien de générations au boko tina groupe de tout monde a animo ko sorti officiel bandimo ba bimi ane kuna l'équipe elandi kuna zo bande comment so ba ye ko le ba bimi donc to ebité na mukuse bena combien de générations au bino boyambaki na mandat na bino donc pendant que boko mai ba président na mandat na bino na combien de générations. Merci papa modérateur no bito ko ba suka vice Dodé a mieux placé à répondre soka bossa na obakisi. Merci. Vice Malobe Pécha Milieu. Ok. Donc à peu près tout ça déjà 6 à 7 générations. Hein? Oyo obimisi parce que bon na ba génération mutu ku misi ku to sirnoma ku tuté. Mais là ba o ndeti to sirnoma, tu as les merveilles, les rachetés, tu as les élis, les couronnés et na Baudouin Matadi Makesi. Donc on a no auto surnommé comme 5. Mais les restes de surnommés donc plutôt ba ki ba wana ku to surnommé comme dans l'an 2000 si to comme na lelo. Mais ba oyo to bimisa avant to comme dans l'an 2000 donc de 1900 on a des titres comme boé et donc ba génération de belé ku même na mutu ku. Na ba génération kipe. Donc ba génération za mo belé et belé vraiment donc. Comme ba génération ba kipe tant ba yego bima. Bon, malgré les autres tikala comme na yemoko na bi balé wa diaspora to ba po kaya kaza libanda ya mboka aussi ige manzonga ni azana na boma. Donc bango nde bato tikala na ba comme na nina et puis ba wana ba génération ba Yvon ba ye ba Yvon ba génération ba Charlie oye koma ki keno ba génération monsieur comme yo ya bon na ba terme lo ba mako ba borezanga kombo. Vraiment. Merci Bena, tozi Bena ya na biso Bena. Président Baudouin Tuli koye basko na mukuse Bena. Pendant votre mandat, est-ce que Bena o lo ba Bena ki bilan na nga eza positif? Bato bazala ki satisfait na 30 ans na yo oyo salaki ya bokonzi na 4 na groupe. Merci. Loko lobi batu, peut-être très loba mais en tout cas celle Dieu ndako iko juger bilan ya mwana ye Baudouin Matadi Makese avec ses collaborateurs. Wana nzambe nemda kolo. Mais na ndongo lobi batu tika to loba personnellement ba collaborateurs bazawa na loba bilan za positif. Bilan za positif parce que na mandat na biso to sali to eko sala. Na to biso to sali ba manifestation à makasi. Groupe na biso mukolomo te kufaki. Ya mibale na to biso ak groupe ezaki groupe païen mais le comme groupe chrétien. Donc bilan za positif. Merci. Merci Bena mingi. Tozoko bakaka na citer Bena na émission na biso to bengesaki biso ya leadership et puis to hésiter na ko s'abonner na chaîne na biso YouTube GFB TV et puis sur Facebook et trouver biso na groupe Flit CBC Bumbu kuna ne okoza ba information et tali Bena groupe o na lolenge oyo et singeli mingi. Et puis tongo tout na président Baudouin. Pendant que boza sous ba président na groupe est-ce que Borozala Kaka actif dans le groupe? Vous êtes présenté, mais vous êtes toujours actif dans l'activité, dans le groupe, vous êtes toujours actif pour soutenir le groupe. Merci. Nous avons Flit et Makila. Flit. So, Jésus-Christ. Flitis. Donc, et Makila. Loba peut-être ba ndeko ba koya ba geno te bino te to ma ba ko ngombe parce que ba ngote ba conseiller biso ba nani mais ko ba actif on est là nga ça nga passe le na zango ko groupe fit état des ordres des okufa vraiment na ko kangote na ko na dona bando lela donc to za toujours actif les contrats écoute makaso ezaki te to ba sango lisusu pour groupe qui est toujours libre. Mais na ba ne ko ya kuna bozala kaka ba président to bozala so ba président. Papa nanga na notre succès sans succès les affaires. Vraiment. Parce que les lois
bato bakoyebake non omoni naosotela omo bote na Facebook je ne sais pas nayaki surpris vraiment nzambe apambola bino communication ya GFB ndeko nanga maestro Berdi Vraiment. na En passant bena ba bote belé pena. ndeko na ngai yo moko administrateur vraiment nzambe apambola bino abakise belé nayaki surpris moi abenga bime namoni bablo mo bote wana 30 ans banini donc ya comprendre te ngabe en tout cas nzambe donc nalobi bon point bato ba témoigner na je appelle ya mutu ya libanda ya mboka ayebisinga vraiment toutes nos félicitations donc soki nzambe abateli biso tosa otoyi kosala po manda na bino o bosali vraiment tika nzambe apambola bango balobi pourquoi pas continuer sobi te donc ça veut dire ndeko tosali mpona question na yo na question na yo donc tosali déjà de travailler et vous malamu te to continuer kaka donc comme lokola to comme ce groupe lokola royaume eza royaume te il faut pe baninga mosusu baya to soutenir bango donc lobby déjà nazo biso boye chant là vraiment nzambe nde moto azwaka décision makambo nyonso biso za deja na retraite on est là seulement pour nous former ko basablo wa mike pour lobby pe bande mosusu bazwa leadership donc lobby toza sous ba présenter toza toujours na 416 doit toujours ba conseiller pour groupe qui est toujours malamu donc j'espère année oyo nena utoloba nzambe nde moto azaka na loba nyonso ya suka mais na makanisi na biso bo moto vraiment il faut pe baninga musuba ya ba sisede biso pe basala musala merci Merci Bena to komi pena na suka ya émission na biso to lobi merci to pesa biso maloba ya suka pona ko clôturer pena émission na biso merci na biso ba président et bité soki to ba na vice pour président Soukisa et aux apena malamu mingi na moi mu pousser pena vu que to bazoye biso kuna déjà que tant na biso déjà pena épuisé donc vice to pesa maloba pona ko clôturer émission na biso. Ok, merci na kanisi ya boloba vraiment topesi merci na nzambe oyo abatelaki biso pe apesaki biso makasi ya kokamba et même qu'un jour ata toza so ba président te mais toza toujours ba membre effectif et actif na kati ya groupe oyo tozala quand même exemplaire epai ya bana parce que lelo komona ke toyaki bana et lelo pe bana pe baye batata tozali na kati tout ça na nini topesi pe merci na bon baboti malgré kata lelo ba misusi bakenda mais quand même bango peke parce que na tikelaki biso banzela wana ya koya et puis topesi merci quand même na groupe oyo pe bapesi biso confiance wana malgré moi ba difficulté banini mais toujours confiance wana ezalaki ke tozala toujours epai na bango et puis pona kosukisa pe quand même napesi pe merci pe bambote mingi epai bamama na biso baza koma basi na biso parce auparavant eyebanaki on dirait que un jour soki tokomi na basi na bandako e tokosala so mosala fliti mais tozozwa basi et puis ya kokamwake baye bakuti biso na kati ya mosala et puis tozokontinue mosala bango mpe bazali biso mpe tokokoma na mosala olieke ezala bapense ya bamisusu ndenge ezalaki lelo soki bobali ya rien okotika mais tobali et tozomona mpe ke tokokontinue kuti toujours kosala mosala vraiment merci mingi yango wana kozala comme merci maloba na vice merci à biso topena no de bon dieu asala ke tosimba lisanga profit tozaka toujours kokamba ya te kotika te tozaka kati ya lisanga nzambe azana lokumu na ntango nyonso tovandaki mpona kosoutenir lisanga ya profit et puis nakoloba na génération oyo koya mpona kokamba lisanga en tout cas quand on dit formation na branche tozangaka te koparticipe wana no eloko liboso nazoba parce que ti mosusu ozwi bacapacité na mpona nini toyaki forme na branche soki toyaki formation mpona kende mbango mpona zwa eloko bakopesa biso to eloko wana yano eloko mo motuya donc si formation ya na branche en tout cas tozangaka te mpona kokende mpona kozwa eloko nini bapesi biso babombi biso mpona formation na branche sur tous les plans merci tikala nzambe azala lokumu na émission ndenge elekeli merci président bodemo liloba ya suka epuis kopesa mbote mpona to clore émission na biso ya dimanche ya lelo merci baremerciement na nga liboso epai ya papa nzambe na biso notre seigneur jésus-christ oyo apesi biso grâce apesi biso makasi azwaki biso dans le néant lelo akomisi biso bato na miso ya bato donc vraiment
nazopesa ye matondi azwa lokumu. Remerciement nanga na ba pasteur nyonso oyo baleki epa na biso da biso toye bana na papa Wantwadi azokende, révérend Timba, pasteur Bokundoa, papa Bokundoa, notre secrétaire général, ba pasteur Ntela, bango nyonso baleki ba défunt papa Ndengo, ba papa Lukebila, ba papa Nestore, ba mama Lutoma Vanda, mwana membre to bengaka. Donc bango nyonso baleki pilelo papa JP Bandonga na associé na ye, vraiment ba remerciement parce que tant nyonso ba yaki ba pesa biso confiance, ba longola confiance pa na biso te, le ba kuti biso ba biso confiance. Remerciement nanga makasi na ba collaborateur nanga mibalo yo ndeko Adida na ndeko Dode. Ndenge papa Dida Otsoloba, vraiment équipe ko ya fo unité. Omoni papa modérateur limbisanga obinanga na mwa mukuse. Moni na kati ya lisanga mutu na mutala na likabo. Atende to vandi boye yoza na don konza mbapesi yo yango tapesi pa ndeko nanga Dida, yango tapesi pa ndeko nanga Dode. Donc cela veut dire pour groupe etambola pona Adida na idée da do onza mbapesi. Dode do onza mbapesi fa ya nango to sangisi yango nde to sali ni. Yango ba remerciement nanga vraiment pa na bango parce que to simba na kitango molai. Tango molai vraiment komote to kabwana ki. Na ebite mkonini ba collaborateur bazawana to lakisana ki misapi oboy. Donc si a décidé to lobani to télécam en place. Donc vraiment ba remerciement nanga pa na bango, nzamba pambola bango pour ba simba ki ngai vraiment. Pour réciter à BMM ezala de faki Dode Adida baza pena ba pilier o ba siminga. Ba remerciement nanga na génération to na ngo lelo na comité. Na pesi mbote na ba membre nyonso wa comité directeur. Ko banda na ba secrétaire, ba DT, ba ASP, intendance, finance, donc toute couche confondue na kati ya groupe na pe bino ba mbote puis lisanga GFB, lisanga GFB. Vraiment toujours unité, bomoko, bolingo. S'il y a un problème to sangani, to di solution à l'ikam. To éviter bloquer ba division au groupe wana ba tout linga bloc wana te, toujours unité. Na obo santé modérateur mais fait toutes mes félicitations pe ba remerciement na ngane équipe ya communication GFB. Là vraiment je salue à passant. Directeur de communication Simif et puis collaborateur na ye maestro Berdi. Vraiment dans ma pambola bino vraiment bon continuer émission bo sali pa na biso ezala soki ezala liboso merci mais ezala sukate pour continuer bo tuna et vous appelez malamu mingi communication GFB match. Merci pour les grands caméramans notre frère Brin Amwana. Donc ndamba pambola ye vraiment ndamba pambola ye to pese message disposé na tana ye pona koya vraiment ndamba baksebele. Merci na bandeko basungaki biso ba papa Blaise ba mama Bondo ba conseil na bango ndenge ndeko doda otolo ba baele peri bakenda soki bango te to ebite donc ba conseil na bango contribuer makasi na ba vie na biso tika nzamba zo lokomo. Merci vraiment. Merci bena na ndeko mingi to komi bena na suka na biso ya émission na biso to pesi merci na administration ya GFB o bandima ki invitation na biso ko ya ko répondre na plateau na ba question o esengela ki to tout na bango to bi merci na biso. Merci na bandeko ba soutenir ki biso pour na ko réaliser mission oh tout ça na notre frère Berdi Luzolo en passant Nzambe à Pambola et puis notre frère Brune les Emmanuel les Berdi les autres aussi ba comme Kimi donc Nzambe pena azangate ko Pambola biso et puis to zangate ko s'abonner na chaîne na biso YouTube GFB TV et puis sur Facebook bo mon na biso na groupe Fleet CBFC boom kuna pena oza ba information nyonso o etali groupe et puis déjà ko annoncer biso déjà que na année oyo soki nzamba sungi biso nous avons un voyage oyo kozala ya munene donc oyo ko bengisa pena bandeko msusu oyo bazali ko kima et ozala pena esengo mingi toya et puis bandeko na biso diaspora ebi ko leka na Fleet CBFC boom groupe na oyo yango zanga te ko soutenir groupe na yo et ozala pena madame et puis to pesi biso nyonso ba mbote na dimanche et puis ba bon dimanche na biso na site hotel na biso pona ko sa pena mission na biso nzambe ya biso mbote ya Bonjour papa. Bonjour mon cher frère José. Na mukuse pena to we komona yo awa etant que doyen na kati ya église locale CBFC boom. Donc tozana pona to sola na yo mukie na tina ya gani ya président Bordeaux Makiese. O a joué groupe pendant 30 ans.
bon asimbi groupe peu importe les difficultés kasi asimbi pena groupe to éviter témoignage ni kozana on a tina ya président Baudouin on a présenter pena témoignage et ça mala. Merci beaucoup. Sans faire la exagération, nayebi frère Baudouin Matadi Makes il a bani musala oyo très jeune yero kola ngai abani musala oyo ya groupe très jeune nenga tamusi groupe nenga tamusi groupe. Alors vraiment ali mwana oyo ngana moni azalaki très humble, très courtois, très poli. Vraiment ba qualification nyonso wana eza pa na ye. Nakomi kitisa pe azali kosala musala na ye na orgueil te. Asali musala emonani bana mingi oyo babimi na flite oyo ye akambi vraiment a mérité. C'est vrai ali jeune frère na ngai ngai nakona naza boye atosaka ngai makasi pe alaka wana koya kozaba conseil epa na ngai mpona ndenge ya kotambusa likita meme alaki na sem meme ndenge alaki na nadek meme na flite ayebi ke oyo bavie na biso aboya vraiment très poli. Voilà tout ce que nous avons notre jeune frère Baudouin Matadi Makes. Donc, j'ai vaincu. Vraiment, à Salim Moussala et bon, nous avons accepté la bosse et ça y est, pour aider. Ça l'a salé. Ils ont mérité. Si vous pouvez ça y est, brevet, vous diplôme, alors une licence. Vous pouvez ça y est parce que Moussala a salé et mon ami. Donc il n'a pas match, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour frère. Bonjour. Tu es sous moi tant moqué. Tout le monde est au fandi na CBFC mingi. Au fandi be tant moulaina président Baudouin. Pour assumer groupe CBFC boum pendant 30 ans. Tu évites témoignage ni yoko za nango na part na yi. Dans na temps moi mo pousser pena et aux OK. Merci pour la motuna. Pour ngai les frères Baudouin Aza d'abord en dehors vous êtes le président groupe Fit on a ngaya comment le rôle appelle grand frère oui Italie dans groupe Fit CBC Bumbu témoignage c'est belé parce que c'est une personne autour de Italie dans groupe Fit kambaraka bato baza mibali sur la majorité et bato bayana ba tendance belé mais aiba ko maîtriser kokitana ko mata ya groupe ye ayebi donc côté administration donc c'est un frère oyo aza vraiment makasi na nani na ko diriger surtout eloko ngai nazwaka makasi pa na ye ko gérer ba situation eza grave exemple ko gérer ba conflit c'est une personne pour mona yebaka soki bozana be bolo felo fo yebake ko éviter conflit à la difficile mais ko gérer on est de plus important au place baza makambo ezala kaka mais ko gérer on des places en dehors dans la groupe Fit azape mokambi ya département ya direction ya éducation chrétienne c'est parmi banani wana qui peut ngana sape adjoint na ye na côté direction wana de logo mosusu donc tout à vraiment c'est une personne où ils avancent kufana na ye d'une manière psychologique à Zamakasi, il y a administration sous Zamakasi, donc ils ont belé. Donc merci Bernard pour ce permis d'intervention na yo na tina ya président Baudouin. Tika tinzambe ya pambola. Merci. Bonjour papa révérend Sylvain Ndongo. Bonjour. Merci Bernard papa na montant toujours. Il y a les bossos de nous félicitations vraiment la candidature ezalaki avoué au bandima qui a fait na poste ya Siga Lisala na ba félicitations pena belé to quoi qui ba fleur. Papa toli ko zo na montant mukie ofandi pena papa Baudouin Makes. Pendant reine na yo aza akambi ku Fit CBFC Bumbu pendant 30 ans. Tant yo yaki ozalaki na ye utamboli na ye pendant 30 ans oya akambi na ebité témoignage ni okoza na mo ya malamu pona
Papa Baudouin. Merci Baudouin aza motu moko oyo Nzambe atie na motema mpona kosalela Nzambe. Baudouin c'est un quelqu'un aza koyeba kosimile aza komikitisa soki aloba mikitisa c'est-à-dire quoi, chaque fois oyo aza na likambo ndenge azosapproche pa na yo azoye pa na yo avec komikitisa avec humilité pour tosolola, et chaque fois soki alingi aloba toujours papa bolimbisi mpo likambo oyo ntango mosusu nalobaki liboso te, mais natiaki yango na lokolo ekomi nazangi bolimbisi mpo naya nakoka kosala likambo oyo. Baudouin c'est quelqu'un azaki aza rassembleur, aoyeba kosangisa bato bajeune plus mingi na flite omonaki aza kosangisa bango. Mais marque moko oyo ya Baudouin nasepelaki na yango mpe nasepela na yango ya kotika amizongisi na nsima, mais azopusa. C'est quelqu'un qui s'est préparé, azopréparé déjà basuccesseur na ye oyo bakoki kozwa mosala mpo bakoka kokende ya liboso. Komonaki oza na activité, mais Baudouin akobima mingi te. Je donne l'exemple lokola yo exaucé ntango mingi yo nde moto ozoya mpona koyeba kokutana mpona koyebisa likambo oyo ndenge ezali. Dans un premier temps, Merci. Amen. Merci.